eza mbali misusu bozo passer un rapport to bozo siba bosiba ni esili ayebi kutu nde bazwaka papier mouchoir tapangusa libola mwasi na parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi esala ape mwa kalimobe ana mo bakali ana esala wana mo pasi wana esala ape bisobi papa yo tona likata no bien munene gorono bina bien wana o senti pena nazo mela ngopina ko na simba na mabinzi na o senti que papa zali na otala ka bo na mona somo bombalo soka zwinga si na za ukufa monina nalingana kaka oyebi sosa wilki oyebi pose sosa wilki oyebi olali kako écartement de chambre panzi noka kolali noka panzi makolo monika ozwika makolo panzi ne position préférée na batsa ta ya caresse au moins sinon bayeba avant bakoma na étape ya kosiba to wuti na étape ya caresse te maman to comme to siba est-ce que sentiment ni opesina vous avez pas besoin de on le bica ka mo chua kana nga ici ba ngoli ke opesi plan na yo après caresse a continuer likata a vous mérite pampa à verser mbala mo yo sko poser tikali sko ça ga bino ningi place donc epesa akanda. Bonjour chers téléspectateurs partout dans le monde, France, Paris, Belgique, États-Unis, Londres, Brésil, Afrique. Bomoningai, nakati émission Oyo. Je m'appelle Jean Bilongo, papa na Jean Smine. Donc, Bomoni, nakati émission Oyo, nous avons deux filles très jolies, Nathalie Tsambo, Rite Lema. Alors, bateau bazo PC là. Na ba sans tabou au bozolanda tout le monde entier bozolanda bozobenga bango yango lelo na ye juste kaka poto décortiquer na bango moi quelques sujets à sans tabou au boyebi ndenge bolanda ka bémission ba bomba kate ba vérité polele bozobenga bango na ba téléphone makambe belé yango na ngina questionner bango na ye juste pour questionner Rite capitaine de l'équipe na tapé qui capitaine nango so pesa solo bozapete bolanda mo tisuka pona suka na démonstration mo ezala vraiment ezala terrible na si bolongola bana bazala te ba mineur pe bozala te donc bon vivre biloko ya somme. Alors pona ko banda émission na biso na pesi bango mibale na mbote Marguerite Nathalie Tsambo Bitlema na pesi bango mbote question na ngana ina tuna bino oyebi tant bossa ka bémission ba sata bwana batebele balanda bino na monde partout bazolanda bino bon batu bazo se poser la question na bana bazo na ngomba est-ce ba soko pour monsieur la biloba loba kaka boloba kaka biloba mais tant bazo bino pe na mbetu boko ka nti makamba ngo bosaka na te est-ce ça solo so mutu azo soki mutu ana pratique c'est que théorie pesali so que théorie ça c'est que pratique pesa mais monsieur ba loba kaka na monoko mais na réalité boy ba ko ngote jamais. Donc il tombe tout business nanga ritkando le capitaine de l'équipe baba pesa apprendre pas moto ana makambo donc yo makambo ezali nga makambo ezali charge na bondi nga charge ya ba mama bongo Nathalie papa journaliste pona wana ko loba soki mutu ayebi pratique te moye pas pesa théorie et kozala te po avo pesa nata na classe tango batangisa rabis po passer a pesa soka pesa bino examen po bo répondre faut bozala déjà na théorie wana na kati ya no na kati ya tout po bo répondre na réponse professeur a pesa bino. Alors c'est que biso pende toujours ya représenter l'émission bo toujours le na théorie c'est que la pratique pe tozali bandeko bino moko bozolanda boyoki donc baza partout théorie bazali pratique bazali makamnyo ya mukili bayebi yango surtout avant capitaine de l'équipe les azo benga ma capitaine donc ayebi belé. Alors Rite le mana bandana na yo na sala yo chocho na ba question. Alors yo nengo zaboy yo penza mubali olingaka mubali azala na likata na ye to bengi plus ces émissions sans tabou tozo ba tout eza polele nene mukie ekonda efionuka to ezala ndenge ni po oyo kapena sentiment ya bolingo ba critère nga linga ba jara mibali nga mbali nga zano likata munene eza mulai eza mabete
Ah, mabina ni. Ya sentiment nanga. Pe na zwa déjà. Naza posa msuba yete me da naza na ngo. Mais bosaka na pona bokutana penza ya ngombolo te penza oye kango matoya yango zolo baloba pamba pamba. Pas Jean. Iloka pasi ezala te mo kilo ni ezala te. Donc ba dia ya makasi to bicarbonate ya pharmacie elinga. Da ba fan nanga tu comment que ça indicateur na munene. Pesa pas moi sinon pas n'importe qui. Et bon ka pas moi so bozane po ya nga sida na zo. Bande obozo ka bino moko ya lingaka ya minene ya minene ya minene uzala mwa biki na muke ko ya na yote po ila zaka deja na biki na ya munene ya ekomaka pona bokutana pete Ndeti kutani bana likata munene ekanga matoi siko yo ndongo za boye tangu bozo sibana na mobali oyebike ba position za ebele position oyo ezaka préféré na yo pena wana kuta ata bosana no ba position nyos wana koko ratete ezaka position donala la kaka la tolo nanga na tina ne ponge don nyos nanga bu fiva itali na si mais la pesca papa do so atanga na misite atanga na kata bando bozo yoka donc pesi ka mukongo olali na yo la position ne ko ratete bosana no nyos cheval tout mwana tsuka kobola ma yango abena kobola ma opesi kaka sima papa tia na sima papa tia na ye menga na osaka yo saka ba mouvement na est-ce que ba bien il va fali il mo bomonaka to monaka wana eza ba théorie to sala da eza ba de so ba bongo siki ba ba kaseneti to sala ba blo mo lukuta ko ba bongo te eza question eza to tuna pour ba bazo landa ba mona ngo ya ba biki ritilema azataka makasi oyebi ke mission na mo osalaki mutu moko commentaire bibolobaka na monoko boyebi lo te ba fou petit abengi nona ba fou momi bolobaka biloba loba na pratique boyelo côté fufu mutu a critiquer nga ayebi nga te peut-être mutu nga na zarani mteyebi ye mazanani ye oye bangande ni nga na zarani soit disant mutu yo lobaki oloba nga ndenge ni nga ko mwasi na yo te. Non, ils ont critiqué bateau bateau. Ah, critiquer mais c'est bien la critique n'a pas pour ils ont motivé nga les Ah oui, il faut motiver et puis c'est ça va critiquer. Ils ont bateau bateau là. Avancer dans la critique n'a nga on m'attaque mais moi tu yo pesa nga circé. Merci la circé au pesa nga. Merci na circé au pesa ritle mayeyo ba numéro ezawana bo bengi a conseiller bino pe a oyebisa bino ngo à live. Pour besoin de maïté maman capitaine de l'équipe. Taka capitaine oazo coaché boyo sala boye mo azandenge nini à suivre. Oui, ndenge ye mo ba milenga ka ujana mais aza ujana te puis aza ujana eza ba mineur mais aza mineur te bola lete pona mongongo nenge eza moi kola moi fini mwana mais aza mineur te mayebi mingi Nathalie yo pe lisusu mususu yo na sai papa journaliste na kosiba na mobali. Yo préfère la position ni ata bobeti nyonso mais wana vraiment jamais rata. Papa journaliste ti kasoko komi kuno bo mama. Moninga na lingana kaka obi sosa wilki. Obi ko sosa wilki. Obi bon. Olali ka ko écartement de chambre. Panzi no ka olali no ka panzi makolo. Moninga ozika makolo panzi. Ne position préférée na. Donc yo ka ya mwana sosa wilki. Ne na lela position na. So na ndenge nazomona oboye olingaka likate za ndenge ngapena pala nga likata so libe to solo la bien to coacher bien faut za nene donc bino nyoso minene kaka ke bala likata nene pesa sentiment makasi ya muke simba te ezopela makata mike soki okoti ya minene etele mate mais wana eza préféré tant on a le ba minene c'est que na yo pena na omona yo boye pena yo ko ya minene oyo kango mato yo ko kango pas journaliste ndé nazo mona yo pena bande ko botala bien mona nga boye ngaza kelonga ba mke mena age na mukolo na masola bolingo na mukolo ke ba na masola bolingo ma mke za la rate mukolo za la rate est-ce yo ba la bien pour ba tout mo ba landa ke mission na yo surtout alobi na yo Nathalie abi ta surtout azolo ba biloba lo ba ya pamba est ayebi makambo ngokutu te na holo bateke na yebi mais nga na lingaka muta vivre
po alobaki ah oyebi po mingi bazokoma bazoloba kaka te nga moko nakokomikumisa te ye ata alobi nga nakokomikumisa te nakoloba boye moto wana akoyebisanga te ke tolobaka bongo po ye aza mobali nanga te moto ayebi nga mingi Nathalie oyo azali eza mobali na ngai ye te mobali na ngai nde fo aloba Nathalie aza non moni eza bato bazolanda oyo balandaka bino bango nde bazosala remarke wana bazoloba banoka bebe kasi aza mobali na ngai te mobali na ngai nde ayebi azotala yo azoyeba ke Nathalie boyeboye mobali na ngai nde fo ayebi mais bato baza na posa bayoka plus eza émission ya sans tabou tozolobela nyonso tozolobela makambo ya sexualité ok eza bongo fo bayeba bon sikoyo question mosusu ngai natuna sikoyo eza mibali mosusu oyo neti bayaka azwi yo mwasi na otuna bino mibale à la fois po tosalela mpe ngonga mobali mosusu bayaka aye mbala moko asiba yo akarese yo te eloko te akota kaka mbala moko esalaka bino nano ndenge nini première question deuxième question esalaka bino ndenge nini bolingi bosiba na mobali bosali caresse normal mwasi mpenza okomi mpenza na oyo tobengaka orgasme mpenza sentiment mpenza posa ezwi makasi mobali akoti kaka peni mokebo elembi nango soit akotisi kaka boaverse siko na bino moko bosantaka ndenge nini esalaka bino nini abai na rite esalaka ndenge nini mobali fo okarese mwasi mobali oyo azanga okarese mwasi na ye aza vraiment mobali te wana tobengaka bango ba DCS aza na vitesse oyeba nga ndenge nini nga mpe na oyeba ndenge nini oyeba ndenge nini rite azalaka soin place boye rite azala solomo boye place bo oyeba ngo ndenge nini batsa te ya caresse po mwasi na mobali bayeba avant bakoma na étape ya kosibana touti na étape ya caresse te mama tokomi tosibani estce sentiment nini opesinga oza mibali mosusu nde olobi kayeka moko tua mpa na ngai esimba te nga mobali fo akarese nga na akarese nga na mompinaki nga moko kwili na nga ebimi nsima na opesi plan na nga bon so mobali ke opesi plan na yo après caresse akotisi likata awumeli te pampa averse mbala moko yo siko posa etikali siko esalaka bino ndenge nini place donc epesaka kanda bato epesaka kanda mobali fo opesa temps na opena mwasi pa okomprendre ke mwasi na nga aza koti na sentiment wana omonake mobali mpe mwasi aopesi temps po parce que bino bowumela biso owumelaka te po tojakile biso towumelaka te ezalaka nde bino nde bowumelaka mais mobali soko mozwa ta ya awumela te likolo na oseke fo bake baconsulte kaza malade andeko boyoki ritile me bongo yo Nathalie tokende na koshite papa mbala yemba moko caresse eza te tobandi masolo wana mpe na omona soda omoni bolinga basoda soki aki guerre ezalaka bango po aoka te nini surtout yo kotundeli na bongo motu moko azokanela azolanda émission azokanela makasi po mpa na ngai nalingaka fa tobanda masolo fo na caresse okarese nga na degré moko ya dega na éjacule na sentir mpenaki mai wana ebimi après nini opesi o masolo na opesi okaa te mpo soki napesi o boye na oyokela oyo te sentiment ezala te na okoka bongo na osentir yo te koza mobali oui mpona sentiment te merci beaucoup bandeko bolandi bino moko oyo ezaka mwa bref tosali mais prochainement tosala yango à la longue et large baquestion eza ebele soki mpe aza na posa ya kopose baquestion mosusu azwa abenga biso na numero wana apose baquestion na ye na commentaire na bacommentaire kopose baquestion na prochaine émission eza baquestion oyo tokopose bango donc oyo aza na baquestion na ye abombi abengi biso to akomeli biso na bamessage apose baquestion na ye yango nde tokodéveloppe yango na prochaine émission eza justement tosali mwa bref mpo todécouvrir mwa batala na bango oyo babomba alors tokomi na biso na suka mwa quelques salutations opesi mwa bambote mpe na bato balandaka bino surtout na oyo bazobenga bazokomela bino mpe na bato boyebani na bango tobandi na rit lema bon napesi mbote na ngai mingi na paa marius napesi marius moto azosala nga mikolo moto azosombela nga mafuta donc bambote yo na France babone année bonne année vraiment napesi donc groupe na nga mobimba oyo basala nga mpe nazala nazomona mama mopanzi me pamba azoboma nga madame mbozo donc napesi kaka mbote basali kaka mbozo pamba mbozo lilo mbozo lilo
si il y a bon moi papa Marius et puis si quand moi ça on a Nicolo papa Jean ça on salo Nicolo ça on a Nicolo sommelanga ça on a ta ça on a autour de l'obila ça on a alors mimisala il y a un camion ça les eh Zambe na ngai omoni fit ya pa Marius ta fit ndeko ko sala faut ça azo dobe yo to ça il faut ça place voilà derrière baté la fit esili alors on a bien apprécié on bote si vous allez alors Nathalie Tsambo pas journaliste tumbola na makase na pesi ba mbote belé dans l'équipe technique na lela bien trop bino ba sala ka kibiso to sala na lela bien trop na pesi pe ba fai na nyonso mbote o ba linga Nathalie Tsambo sito bino boza ba pays étranger ba France ba Amérique ba Belgique ba Paris na lela bien trop ba Suisse ba mbote na bino belé na fai na bino alela bino de bino bolelai. Merci beaucoup, Bolandi Binomoko. Donc, prochainement, vous avez peut-être développer ma vidéo bien. Vous avez juste bref, vos petites questions. Vous avez sur la question na WhatsApp, peut-être un message quand on a YouTube, nous avons besoin d'émission. Vous avez des questions dans la prochaine émission, nous avons développer par rapport à la question que vous posez. Quand vous avez partout dans le monde entier, une équipe technique, nous avons sur le Lango TV. Donc, nous saluons Bino, Boutika Malamu. Bye bye. Marius Kipulu, bye.